botale bofinga aosala ngote ozo comprendre et elle li kambuke mutu na mutu aza conscience ya vie na ye 1000 francs tournage esili yebisa ngo vanda au tournage na lembo vanda na banda so ça ce qu'on a terminé mais le sert na biso quand même tozo ça élève vantage mais quand même frère de régime mo boye oyo ko foutre la paix moi ata moi première partie à Minerva tant que va vana ba modèle lelo ba tebele ba ignora ka modèle mais modèle à ça ba œuvre belé autant on sautant ba combo biso mo peut ça qui étonné et c'est le rôle la Kofi central écriture un modèle donc belé zawana tala lelo yo théâtre baby deux sœurs na biso ba bomi théâtre te koloba ke sœur na biso Belleville na sila ba baby si théâtre lukuta il dit pine pardon expliquer eloko bien et ça ba crise de mon aime te sala biso et ça nini ba confisquer théâtre ba baby si théâtre te olobi le moya mutu ya awa sera théâtre kala ko kabwana zaka bote na ebisa yo est-ce que bike major azaki na babilongi moko ya major si tikalu so tali nzonzi no mona pena ke batu na yemo bazalaka wana mais misu pe banda okota Alpha Bokole zela na expliquer on biaka to so na biaka Alpha Bokole so tali nzonzi ne irsi la zanga ate ya moda zanga ate Batista zanga ate so ke vide le so ke pa fait la biso na auto tanga sikoyo major bisadi okuta koko bilala zanga ate jamais zanga mama makila zanga ate veta kala zanga ate e kabona ngati quel est bien ben vina si la baby si théâtre te oloba que le mot important awa bato ba baby si théâtre ezali batu ya théâtre o ba ko se exercer sur na théâtre te ba kenda ko koma ba kroni mama Paul ka ba problème te bino pe na monde artistique comme so comme na ekufa na ngoyo kana ka soute obina sale loro moro boy ali ozui wana micro kasi faut pas comprendre ya kufa asa kontor yo lobi bongo so comprendre asa kufa zela papa chéri et comme bongo ebele comme que non tout so ayoki ka yoka na raté ba mona ka été sans suite musu pe ba fouté ba rejouer te mais abitika na betare lo moso na beselo wana na kota miniature mama kalunga pesa réponse na ngalobi so moni muta théâtre yeko sala vidéo azo fika ndeko na théâtre c'est ka sila aolinga zonga Belleville TV 4 films par mois tant que na comédien no bien ça 4 films par mois so so toke na Candy Star 4 films donc 8 films il faut ça na mbongo et puis il faut ça la organiser si on mutabongo faut tolo ba makamu na ye non mutabongo faut tolo ba makamu na ye to ça la promotion na ye et donc to la na batumo ba ofinga pa boko la mobile maxi pas tournera azosala mosala na ye ozomonaki azosala tout le temps azosala na président 2 minutes Très heureuse de nous avoir nombreux sur Acti Final Télévision. Très chers abonnés fidèles de Acti Final Télévision. Lelo, nazanga mon côté, nazana 2 comédiens, acteurs, comédiennes, actrices nabiso. Ensemble na bango. Mingi pena torobeta lisolo la famille libotate, torobeta lisolo o ezoleka. Torokota moi mukie mais torokota matina sete. Torozalaka moi likolo mais autre beta plus eza ya mambo de canal internet poto banda topesa merci mingi hein na Dieu créateur pour le souffle de vie qui nous donne gratuitement merci na mitere à la caméra merci na ba nyonso o balana ka chaîne na biso ba pe balandi te ba s'abonner te bo s'abonner bo continuer bo s'abonner massivement bo liker bo commentaka bo pesa ba suggestion et ça la moi bien sans plus tarder à ko fongo la caméra bon mon a ba invité na biso. Bonjour, Jerry Kobetox. Bonjour, Tania Baosu. Bonne santé. Oui, santé Zakimia, tous nous sommes chrétiens. Donc, on a ata nini ma bezali, pas ses ali, mais tu crois à Nabiso toujours. Santé Zakimia. Et puis, Oeza, il y a Moutou, Eza Moussa, Nabiso, tout ça, tout le temps, tout s'exposant à la TV, tout le cas, tout Boundana, tout ça, la Moussala. Vous avez mon côté, bonjour, Dipiné. Ouais, bonjour, Maman Tania.
bonne santé. Ouais, santé, ils ont trop bien, très bien. Et mon nanaraka. Lelo nayambi bino, orotika non na micro momki avant tozon a page Jericho Betox. Nayambi bino biso tolobelaka famille libota plus torobeta moi histoire à film mukie, mais après troye bande to développer. To na film na biso ezo le kabon eza les crimes de la noblesse. Na ebité moi évaluation mukie kaka épisode à 7e épisode de Choroleka. Vraiment dans le but à tous les fans famille libota. En tout cas, on a fait une bonne belle, on a fait une bonne na maman Belleville, la patronne. En tout cas, film na biso vraiment film on a vraiment eza très bien. Le rôle en dit piné na ramutu makasi na kavuma teti mais côté la maman Belleville na grâce à l'équipe ndeko na grâce à donc ndenge azo donc grâce à teti donc bazo lo banaye à répondre à te kanda mais maman Belleville azo teya ye ka azo pese ka toujours conseil azo loba non maman Belleville vraiment félicitations au senti vraiment grâce à vraiment zo kita aza vraiment monté de yakandako donc au senti vraiment akiti donc maman Belleville a convaincu akiti félicitations maman na filmé Zambé vraiment na bokelo vraiment ba fleur kende liboso vraiment merci on les a point de vue à Dipine Jericho Betox. Bon, ngara oloba étant que scénariste, d'abord au moni théâtre, toloba to benga ngo théâtre mais eza cinéma, eza ba télé dramatique, la série télévisée. Au moins na théâtre ya moto eza la ka nini comment on appelle o longola moto na mabe. Mabe azo sala o memaye na lumière na malamu. Donc cela veut dire quand la film o ma Belleville a commis banana bandi kolanda banda premier épisode tina suka lelo na yako comprendre que aoteya omoni plus na moni particularité na ke na bolimo baba sioyo bazozo ba déception omoni ma Belleville lelo yo bato baloba ke alinga osaka ba film mawa mais na kata mawa pe bato belé baoza na mawa ya bolimo obi to ya infidélité en Afrique et ma casse et puis en Europe et ma casse. Donc Nathalie film au crime de la noblesse na comprendre que Cardozo a nyokola d'Acosta. Oui. Preuve à nous na tableau d'Acosta le bine oyebi combien de fois na ko imposer ngana tinde la kombo. Total pe koto ma Belleville pe apesi Omar Mbongo moko boye bomisi maman na ye Marie-Hélène. Donc cela veut dire oh koto azo nyokola oyo oh koto nyokola oyo. Et puis quand les mêmes Cardozo wana tu es comme on a sous d'accord ça le soit abîmé sous nani Cardozo quoi d'accord ça abîmé par le biné l'aime sous dans un direct qui était peut-être bon et ça biloko les qui na cinéma donc d'accord ça le biné au kofuta ba nyongo na nganyo so tu faut na na mbetu parce que ngana pesa ka mbongo na ngebele au lieu ka mbongo na ngebele lelo donc tout le temps chaque fois na le so na bino na posa mbetu na yo il faut pesa ngango ba gère ba biloko bongo ezo sala. Alors, ngai natala film, même ba film nigérien, même ba novelas natala on a œil artistique. Vous comprenez? Malgré les loba biso tozo ba chance te, mutu mo a osé pena gérer zo mbongo comment filmer na mo na modérote. Na mo na modérote. Donc mutu pena ndenge na comment ba baka o comment ba film aussi là na sila te touche wala pena ba film ki lelo. Mo ba ki lelo. Donc so ita no binanga tanga 5 films oyo na ko beta liso na ngwa batu ba yebi ngote batala ngo pe na film nigérien te mais ça idée générale yanga moko parce que nas artistes entre temps nas scénariste nas pe dramaturge parce que nga naza kaka scénariste pas matin na dramaturge na komaka na concevra idée donc c'est un peu ça donc Belleville Kandi bravo à lui en tout cas film oyo et ezo édifié batu belé vraiment parce que to tika pe infidélité muninga moneli o passe yango moni bana base belé ba olinga suku kolinga mobali o azana pas cité alingi ka yakuta mwa mobali mo basa bonga ba pe quelque part na raison pour so bonyo kwa mina na toko tango kozwa aza su baguna yote aza su niveau no ten chike komi mukie ndenge Belleville ba juger pas ya Omar donc eza passe. Merci beaucoup Jericho Betox, merci Dipine. Toro waneza kibongo eva to salara moi synthèse moko sur 7e épisode na biso ya Cri de la noblesse.
Jericho Betox troko yeba po exemple bato ebele bamona rayo lelo papa kulutu lelo babenga roche Jericho Betox lelo tatu mushina biso peut-être toyebi exemple bato ebele bamona ka pan Jeri moko bo mpuso vraiment ataloka lelo autant na chaîne ou les carana pour ne pas citer bakuma ba chaîne ou les carana la télévision amona mbala mo me ba ebité est-ce que ko yebisa biso na moi eloko moi mkie kaka Jericho Betox abanda théâtre wapi Jericho Betox abimela nini idée de pesaka ça la théâtre modèle na ye pe lelo akoma oyo tozana ye ah merci beaucoup Tania d'abord ngai nazaki fanatique à théâtre makasi ngai même sera ba tozana chaîne moko kana Congo na ndoluka fort na tala groupe Salongo groupe nzoye bandoleka na radio donc il faut na sala fort na oza la pembe na radio na yoka koma bato ba jouer bando sala nga bien mais na mutu na na tiaka pena teke na kozala artiste et comédien mais loko on a envie zaki comment on appelle communication na saka lelo journalisme na neko envie ngo makasi parce que na nota là ba sera ba RTNC na nota là ba journal télévisé pour na zoka déjà moi ba pincha ngo ndenge zalaka mais mutu ya ça ke na théâtre eza ma tante o lelo na repese ba mbote belé il y a le bakutu nga na mémoire na théâtre nga na bimate mais yo bima donc nana mpoi na coupe na mobile na ye bazana mikili donc yem ta memanga et puis nazaki trop timide nga papa na biso pona lo bane boy père na nga persona mbayoska ezaka passe na mona ko lion rolianga nga bana lo baraté na vana na do mais nazaki ko mutu moya ngoso na sali blague et sexy bino son détente dans na ya meminga na groupe moko je crois bien biso na lo ba chaque fois biso za biso bana cité des anciens combattants baya Samu Boye baya Modogo ma campagne baya Lenza Mbenga muna biso cité des anciens combattants quartier L donc tu as eu une référence star na biso famille zaki weya so ok na ba na ngale ma otuni weya maman na joueur et puis tu as eu na musicien na biso strakato persona so nga zaki le roi troisième star ya famille magenga na percé ko le bango tout tante nanga meminga pas Gisha donc Gisha za nani aza joyo à l'époque a joué à théâtre à Sokoti et Mame a joué à Nganga lelo pe na théâtre moi gauche ezo le kwazo qui biza pi pas jouer a joué à plus Nganga donc papa nanga pe na muta kotsanga na scène ko pesa doté a orientanga yewana et na umela ka penza te parce que nga zaki nanga cheval mère nanga na le chaque fois papa biso akufa tika le pangote mère na biso zaki ne muta tekaka et moi ki nanga braza et moi yenanga Kishasa to sa commerce na mère et ndena kendaka na braza na keko évoluer na groupe moko professionnel et ça groupe ya petit frère à Sassou donc groupe moko ezaki groupe voilà so koti ba valider ba pesi ndako ya mona nga na carrière na théâtre na souffra penati ne baninga ba ko na souffrir na théâtre nga na bandi théâtre na Kinshasa na ke Brazzaville na koti groupe ba pesi nga palais ba pesi nga clé nga courana mayo futa raté. So pour Beli Bazu Batindi Mutuka et Memio qui est en hôpital, Joss Okeri Mamara, il est actuellement dans les États-Unis, petit frère à Sassou. Donc, tout ça qui voilà vraiment. Mais ce que théâtre, on a un théâtre nini. Bon, ça, la rare spectacle, bon, ba Gabon, bon, ba Point Noir, bon, Boé, alors on ligne à télévision. Groupe Nabiso na Brazzaville, c'est le premier groupe et les canaux DRTV. On a signé un contrat avec Général Dabira que j'ai sali. Au moins, une série fait à signer contrat na Dabira. Donc biso na théâtre groupe na biso et signé contrat na Dabira. Donc même ba caméra ba ça il ba clip même caméra ba notre tourner na biso tournage car un reportage Venezuela. Vous comprenez et Modero Totokani ayaki Brazzaville atali talent na ngabi au vanda ti. Donc Modero mtoya na Kinshasa vision na peut-être na personne na kende mais Modero la balanga asiminga loboko yaka Kinshasa au sala sko malgré aux autres les professionnels mais théâtre sous eux fula yo ko sala yo eza et na eko ya pa ya Modero bo mona batatu mushina mais Jerry vraiment aza ingrate parce que andimi que président Modero Alexis et puis kaka wana te Modero aye ko enseigner nga siko e komaki na moment mo boye penga pe lokola former nga na za leader na pe na mayele na travailler avec na grande sœur na directeur artistique il y a groupe il y a 7e bagarre et puis groupe en ça groupe l'auto mona lelote groupe bana babandi a tikuna respect donc on mona que abisi Jerry yonde kambela nga bana talaka période na akende voyage boye mabe azonga boye nga na zo encadrer bango
et na travail pe na vie na Sami Mokili donc et ti lelo ndenge naza lelo boye na se décida ki ndé na 2007 naza la président ti lelo ya groupe na yo moko ya groupe na ngamo ti lelo donc c'est un peu ça merci Jerry tozonga na yo dipine carrière na yo po ebele ba monaka dipine carrière na yo to éviter soko banaka ne dira autre chose ba na groupe ya 7e bagarre que je salue en passant merci beaucoup ngai na banda théâtre pas 7e bagarre donc ngala wanga to wanga na telo eloko papa Jerry alobiawa animi vie modero animi 7e bagarre et c'était que ce mutu peut-être à l'accès que moi eloko moko boy ni mai on nzamba bokelo ba fleur ko boya raté wanga na raté tenga moté lokola nga dipine nga 7e bagarre mta côté na monde a na bandi théâtre chef na nga répétition et puis mutano laksanga musala papa Jerry Kobetos na wanga na nga te yeyi na kosi papa donc il aime dans laksanga musala au moins aroma tanga na scène combien de fois dipine matin na scène et puis respect hein et puis respect on a tilé on a tout ça rodé parce que théâtre beba to kendo na sima dès la longue n'est pas 7e bagarre tant 7e bagarre a voyager na groupe obika ndenge ezala ndé na yo kende et pas ngada de président yango et pas ngada na chic choc le ngi voilà donc moni lelo yo ke yeba ke nyoso opesanga na osala parce que nazoki vraiment formation et pas papa j'ai compétence pas 7e bagarre et puis na chic choc le ngi dipine na koloba ndenge ozwaki da formation pa papa Jerry Kobetox ozwi pa 7e bagarre est-ce que ozwaka yo penda dipine oza pe temps okoma pe déjà filmé ba pesa pe da chance wana okomi penda au théâtre oui naza déjà non naza chef en répétition tant on appelle ça batou wana chic shop partout ato benga ba benga nga ya pe sa répétition l'équipe na pesi répétition nga na pesi pe idée nga voilà on a formation nga na on a lobby na kata chic shop même na groupe à 7e pe za na ba film ya musuko oui na chic shop bon ezalaka au moins le président le biso na chic shop président le barbo mutaza na pesa idée asoza na idée pesa o pesi idée ba o pesi idée na bango ba komi ba che film ya pe na ba idée muso pesa pe lelo total na TVP cartona ki dipine nde mutapesa bon idée na pesi même na chic shop te na parcours na yo artistique ndo bon na bon idée na pesi te na pesa idée parce so na idée na so na 7e ya nanga parce que azalo quoi directeur nanga so na idée na bisi 7e bagarre ta idonga na za nango moi hier azui expliquer nga papa bon ça va te retourner voilà merci bon gros ngi sabiso papa Jerry Kobetox bando bandi parcours na yo bepa epa ya papa Gisha ti lelo OK pa ya modé OK ti na ba théâtre oyo sali professionnel en tout cas félicitations ils allora ba tout te ba vandara boye bandi ba so ba na ba école to ba na chorale moko boye mais yo peno ya au côté na ngoti ya o pena ba formera batu wana ba film oyo netinga personnellement na yebi ba film oyo koma mais na ba tout pe ba yebi yango te est-ce que ba film muso koma to exemple atandeti to zara ata bolinga ba pomba est-ce que yo moko pena mto zo temps penzo komi ou bien te bana pe ba na ba idée na bango ba peso soit pour tout le monde ba ata la film atali film à Nigeria habité natali film nanga na balongo na ndenge nanga moko normalement artiste ça sera plagiaté artiste a kozwe loko muto asali a balusa comme ça on a format na a check création na dans un film moko film natala film Eddie Murphy mais ceux qui kalami était dans représentant ou batoire mais ceux qui talango pour y ba ça film Eddie Murphy ça passe impressionnant on y comprendre que ah par rapport à côté ya atei boye ndenge Eddie Murphy ke na luka Lisa fille pe akenda luka garçon pa kenda luka fille o leti film otangi bolinga ba pomba eza film eza idée na ngate bolinga ba pomba eza nde ba benganga na koma oui na diriger film wana eza film ya ndeko nanga Océan Olivier Mandela papa Océan a évolué pas pemé na fiston sai donc aloba nanga ya nazana idée moko awa et c'est nga pomba jouer il faut y pena muto jouer donc asa tacha apesinga image ya film abinanga naza besoin acteur principal les à la pomba vous comprenez tant à expliquer nga bongo to vandi na ye et puis nga avantage nanga na bimi na nzungu ya scénariste
Moi modéro aza parmi bato ba comment ba film ebelé na mboka oyo na ya yemoko na mutu abengi moni ngabe babenga na komati na pesa comme exemple Kofi Central asaisa tala linzaka na modéro. Ah bon? O metela ngo zongo tsango komaka scénario o maka pembe ba komi scénario modéro. Modéro komaka techno malewa ba mongonzo. A comment ba film ebelé ba locataire. Et puis aza parmi bato o ba battre record ya nombre de films. O ba koma. Je ne pense pas qu'il y a Lula Hotel Manaya Modéro dans le nombre de films en commun. Parce qu'il y a une estimation à battre un record. Mais il y a les cas de belle vie. Dans le nombre de films. Donc cela veut dire ngai ba film on a ça. Et là ba film on a ça qu'on a beau sana. Dans un film on a comme ba petite selfie. Premier film quand on a chaîne à Vincent. Tant Vincent sali chaîne. Film est bêta danger. Et bêta danger. Dans un film on a petite à quartier. Et bêta danger. Et na ya otanga pena sko ba ya mado o ben na vanda boyenga mo na bibo ça va fabrica ça petit générique là ce que fona comme film moko ya mado ser moi ça na munena bina rango e ya mado ti na zu image wana na che film vous comprenez et puis Dieu merci modéro le loi ça fier na na bimisela ba koko ebele donc et puis ngakutu na lingo beta masolo so ba film akalati cette fois-ci na zo avertir bato ba okoma. En tout cas, nous avons la grâce que la minute est beaucoup moins. On a touché ce qu'il y a sika. Pour nous, on a des bombes oh les leçons a commis. Batu baso koma na bango. Batu ba otala. Mais ngas ko on a commentaire batu ba comprendre. Mais to poto chiter na question oyo. Tant ozaki pe pa ya modé. Abanoti que l'opé temps na kati ya groupe na e okoma pe ba film pe mususu. Bon, pas ya modé na tika okoma film eti. Parce que quand on a été pas moderne, on a coûté 80 personnes. Intégration dans l'outil Braza, tu répété dans Mokengeli. 80 personnes. Si vous avez le président Zalagat, naïe, ce que vous avez groupe moi qui est toko et oh sunani, oh sunani. Si vous avez un côté qui na scène, na lié liba, ba bendi mansala, ba eh oh soda. On a un côté pas ya modé boy na fanda chez biso. Na fanda na modéro 7 ans. Ya au moins na baké. Nazwa bénédiction ko le kabane bien na bine modéro yo kanzala na bine modéro so comme akomo ka posa mwasi na bine ngazalaka na bine modéro so za mpia kanenga attitude nezalaka ka epuna fana na papa na ngati na fana na ye famille na nga mta ko sa ote so ya mimo na modéro mta ko sote lelo na tangelo batu ba nova na misa ya moda vandi boye dudu soupe vandi boye Alain Chituka mayonnaise vandi boye Pamphile Mamweni PAA avandi boye. Si on a un logola, au moins nous mandons à Mobutu na table ronde. Pour ça, il pire petit, Mobutu a pire petit à Lumumba. Si on a un modèle notre charasko, pembeni na e. Si on doit démarrer battre na oyiba maele. Si on a un modèle pendant préparer nga pour tout le monde na tanya na balongwaka. Ngam na tika la directeur artistique na groupe ya modé. Fiston Zuki Batista, ba série na bango ba ye ngam mutu azaki chef à répétition na bango. Geshoye to tindi e ina mona Mike ndekuna onyoko ela biso pe batuta moko ya gesho ena misu nangati gesho ba ya 8 kaye mutabima. Ah bon? Ba ya 8 na grand frère na ye président W. Vous comprenez? Donc et mayele na yiba kango déjà. Et puis jour jomora bon on laisser batuté jour ndeko na biso moko longwa ndeni to uti braza na kezo bilamba na ndako to tourner na lemba na super akeli bela longwa ti lelo. Oh so ya moda cheboya na géri nanga na yebi déjà ko filmer na yebi déjà ko réaliser na yebi ne bakena na montage na Tropicana migra malunzi pichu voma na Tropicana to monani to lambi ba plan et moda bi na na géri nanga yo mo na yebi ça même ba na biso lelo après nga na groupe eza nani pour mutu a longwa te na regretter makasi e moda regretter te abi na géri nanga na gesho na po gesho accélération accéléraka inamba la moko pour comme pe directeur artistique. Bah Joël Massirika ba yeko yana sima. Pour Joël Massirika après Gesho. Yo to ya un certain vendredi na 21h. Pour groupe na biso chaque vendredi il a fait un mois on a la veille de prière. Bah yana Rachel grande sœur na e. Abi ya modé moninga leo na yeko koma histoire na yo. Na honorer yo. Bon malheureusement na kama ba tu belé mon we alobaka te oh moi na biso mto bimisa e. Joël Massirika oti palais.
orabe chef à répétition ba somelo pantalon jean pour matsa mutu na rep ebele. Est-ce que les lots na théâtre eza sous ba somelo mafuto ben na beauté pour l'excès trop. Jerry Kobetox na nyonso beti carrière au banda scénariste directeur artistique ba chef ba répétition mambo belé a nyonso na ba film obimisa lelo yo théâtre baby. Il y a deux sœurs na biso au basala la théâtre bango apeka deux chaînes na bango poto ko ça tout ça pas ta vérité ko ça té la chaîne na bango penza té soko tali o té o tala o balobi bango ba baby théâtre bimisi ba jalelo théâtre comme maman ofingana théâtre ba maman malade atezara na ngona kala soki na ba poison mais o ekomi lelo théâtre comme ba camp ndeto ba noko mona kala wenge na wenge BCBG na maison mère et continue na théâtre baby et là on y conseil nini yo pesa étant que muto abanda musalo kala muto akoma parce que tant yo zako koma ba tusuno ba koma raté tant yo va vana ba ya modèle lo ba tebele ba ignora ka ya modèle mais ya modèle asali ba œuvre belé autant musotangi ba kombo biso mo peto zaki étonné et c'est le rôle la Kofi central écriture ya modèle donc belé zawana tala lelo yo théâtre baby deux sœurs na biso ba bomi théâtre te koloba ke sœur na biso Belleville na sila ba baby si théâtre lukuta tolo ba bien moni ba crise to rane na ba crise des mots hein dipine et ça ba crise des mots tolo ba ke sila na Belleville ba confisquer théâtre tolo ba bongo ba kangi théâtre ba kangi cela veut dire ba sa biloko bien ba to ba linga olanda bango mais bolo ba teke ba baby si théâtre te balobi bongo to solo lango te zelanga na bisabino question nanga hein question nanga mutuna nanga ba baby si théâtre par rapport à quoi ba chaîne nous César on a ba chaîne belé ba pi ba comme ba théâtre pour citer ba commoté parce que ay commence aussi comme citer na ba commo on a ba chaîne roi ba chaîne ko ya ba dinana Mimika Bea officiel tozana ba Sydney Kevin siko otala mate pour Belleville mta baby si théâtre batala na bango mais ko tala oya Belleville ko so ba mais kasi ba confisquer c'est bandi boy c'est Belleville mta tili ke bango batala mate voilà c'est ça question ya ngwana moni te nani dipine pardon expliquer eloko bien et ça ba crise de mon aime te sala biso et ça nini ba confisquer théâtre ba baby si théâtre te olobi le moya mutuya awe sera théâtre kala ko kabwana ezaka bote na ebisa yo est-ce que bike major azaki na babilongi moko ya major si tikalu so tali nzonzi no mona pena ke batu na yemo bazalaka wana mais misu pe banda okota Alpha Bokole zela na expliquer on biaka to so na biaka Alpha Bokole so tali nzonzi ne Irsila zanga ate ya moda zanga ate Batista zanga ate so que vide le so que papa fait la biso na utotanga sikoyo major bisadili okuta koko bilala zanga ate jamais zanga mama makila zanga ate veta kala zanga ate e kabona ngati so ko baeza na ka langage ba ndona so ba oloba o ba Belleville na sila ba baby si théâtre non ba confisquer des théâtres siko Belleville na sila ba baby si théâtre neni Jérémie Otala ko kabona ezara solo la Jérémie Otala mande mais ba chem super tala mana bango kasi ko kabona ezara na ngo mais oya lelo e komi ke to komi ko bunda okuta na nzela ozana raison bakomi yoka ngazela malembe oya komi lelo so na kutena na nzela bobundi te wana boke lokola Bianca Lomi Bianca pesu Lomi quand on a sisi musana comme na ndako Bianca na kwa Bukavu bakale Bianca mais yo pe na bakalaki ngabe o mais soma bakale Bianca zo benga omongata na longwa na komi ndako Bianca zo benga ngai dipine ozapinga awa banu babeta ngai ngalo o babeta yo ngabi ngaza musika na zoya ngabi kanga parce que soir oh mais tozo seka mais non ça pas si parce que okomi ko kale batu na nzela pour bobeta expliquer le bango bien ben vina si la baby si théâtre te o lobaki le mot important awa bato ba baby si théâtre ezali batu ya théâtre o ba ko se exercer sur na théâtre te ba kenda ko koma ba chroni mama ngana chroni papa art groupe na ngeza na référence na Biso TV na programme je paye par mois ti siko na exercer ka théâtre mais au moins na mutu mo boye atikala ka muta maboke na kombo asaka na 10 groupe ba benga ke président asaka na 10 groupe ba benga ke ma présidente si au moins asala plus ba film était plus ba ma finga ba théâtre bango nde siko ba baby sinde théâtre ben vina sila ba baby sinde théâtre
Donc bato bali facilité hein. Akofanda boye alobake bon nde bozala na papa Géry Dipine famille botale bofinga aosala ngote ozo komana et elle likambuke mutu na mutu aza conscience ya vie na ye ndenge papa Géry alobi ke ye akoma film asala makamne nyonso akozwa tante ka leka na télévision alanda vie ya mutu moko boye pasa nini abana kofinga ana tawana te tana ye oya omoni asani asamusala na ye. Voilà. Donc, on a dit son ala oloba son ala musala. Même ngape na olobo na za santé. Ce qui na tout à qui bordir c'est bon. Parce que comme la biso pe na commentaire. Géry oza muta théâtre sala théâtre. Mais na sala théâtre que na otala ngote. Nga sala théâtre le capé d'internet. Chaîne na ngeza wana premier épisode na ngekota ki deuxième épisode des okota. Na za na théâtre. Mais so tali batu musoso bino bokote laka. Aza muta maboke. Mais si les lois sont sous théâtre, tu as comme un chroni maman, chroni papa. Bah on ne va salir ce que Belleville n'a si là. Bah tu as intérêt. Bah salir ma chaîne. Bah salir ma chaîne. Bah on va laisser la biba, on va laisser la base, on va balancer na bango. Na comment y a relouqué la basse, na biso na problème. Donc jusque là, coutou serre na biso Belleville. Abundi makasi théâtre sont en place nango. Obike mbote zaki ya boy. Et dipine. 3000 francs. Tournage est signé. Il y a ça qu'on va au tournage dans l'embo va dans banda. Ça on a ce qu'on a terminé. Mais le sert na biso quand même tous ça il est vantage. Mais quand même frère de régime au boye. Oyo on fout la paix moi ata moi première partie Minerva. Ata pendaku. Ne moi pena sert na biso pe si là. Faut bunda théâtre zakate ke muta théâtre abeli comme le roi batia kitunga na balabala ba cotiser les mbongo non bango ba ser na biso na ba bunda makasi ezaka bango te tala Jérémy lelo est-ce que Jérémy na si la bevi mtu babio bo ça va to fongola ka Jérémy atalama eza ça la pe biloko bien ça la pe biloko bien batu ba sepela nango po azo ça biloko bien yango moni batu ba ça bazo tala so ko ça biloko buzoba o ça ni ele kaka bongo. Mais ba bineka musupe ba sa biloko bien leti ser na ngadi nana akoma ba film bien mais nazo mona communication za muke faut communication za la azo koma ba film bien otanga awa nani leti Rosi Muchopi asa ramener ba émission mais tala ndenge le loko mo produit ba film donc abada peka male ba forcer ba omoni bato ba lo ba ke Belleville si la ba bébé si théâtre bango nde bazoko kalisu théâtre bon ba lo ba bongo bon to retenir que les lots théâtre Belleville si la ba bébé si na bango te jamais ba bato ba lingi via facilité ba finga ba o kanisela e ba se na rôle peut-être so que ba ya fingeli Belleville bato abi ba o China film ba ba lingi bongo ba so ya fingeli si la bato o China film donc ba lingi bongo conseil ni to repesa na ba oyo nyonso ba kroni mama na ba kroni papa na ba kroni loko te ba kasa baso na douche bongo musama kasa pesa biso bongo vraiment parce que la ba na douche oyebisa mida nina oyoka na bien to ba na otanga mida et c'est de Panama et si que na ba ndeko na ngana so ba rakisha sawa tala niveau ba ke ko dessiner nga na kufi na mabele siko yo ke pesa mutabongo conseil yoka botenka mida na esi ba jamais natanga sukususu maman oyo eza maman ya conseil atanga pe côté musu loka maman na ngai maman journaliste maman oyo eza maman conseil te parce que mututu asakoli ozo pas mututu asakoli tango yebi ke ozo sala likambo moko boye oyebi ke batu ba osepela nango te mo sala yango o tuva normal etali yo ozu loko ya papa Géry naza boye ba dessiner Toto solo akufi. Tu trouves ça normal? Non, toto solo là. Tu trouves ça normal? C'est normal te. Tant on est au fan au sala clic au luka likambo au finga mutu. Mais tant on a lukata au komata scénario. Au sala oui. So ça muta maboke solo sala théâtre. Sala no bu mwana zaki maboke. Mais oui, ce qui osaki vraiment ya solo que au sala vraiment théâtre. Mais comment filmer? Il faut émission tala ma faut finga mutu. Oui. Bango ba komi bango. Papa Géry binga na tanya bakotala yo te. Au moins émission bongo ko sana 120 vies. Mais ce qu'on y est ya maman, ya papa, tala kutu papa la bino pauvre, tala kutu omoni ekotala. Donc les lobes communauté la biso ba PCP place na mafinga. Donc ngala ina ba ilo moins important. Omoni lelo batu na landi Jérémy. Jérémy le bilo moko ngana za mwana palais. Abi omoni pas Belleville na mwana palais. Oui. Omoni Jérémy nga sa succès na lelo.
eza siko ka ngambu ya Belleville baosepela ndako na biso ndako ya mibale yango yo pas Jérémy on doit soutenir Jérémy oui. Mais rien n'empêche Jérémy a sa frère il y a ici la paix mais moi siko moi na ndako aza siko moi na ndako ya Belleville na bi famille bota te na bi moi na ndako yemo pa lobi penake nga na moi na palais on comprend donc les autres comment linga biloko bongo après Jérémy mutu musupa ya a produit ba film asala to sala musala to za distrait a plus na comment on a film ba angolais na a plus atayo mona sous-estimer bango te mais na niveau technique biso ba michi ba za ba sala ba maman na ba réalisation na niveau réalisation dans l'équipe bango preuve année vive arrive à Ekenda festival et soit 7 trophées malgré ta bougoume ça ya commune ya mbaba bango ati mais soit 7 trophées gagné film nigérien dans la film papa Wemba wana lelo fallait tourner film bon mon film a tourné il y a ta panier à me président Hans azana poto mais atiki musala na ya théâtre mais oui président Hans a nous sur ça alors va citer oui azana na nini mo spectacle mais azana spectacle tolo bango na azana quoi maxi maxi pas tournera wa tenga azolo ba mama Hans président azo sala musala na ye ozomona ke azo sala tout le temps azo sala na 2 minutes na président 2 minutes na papa apo bazo ko sala buzoba te ke ba sala vidéo moko boyo ba chrétien ba problème non la président Hans musala azo sala azana production na kala minta mais quelque part pe ba ba problème te bino pe na monde artistique comme so comme na ekufa na ngoyo kana kasute obina sala loro moko boy ali ozui wana micro kasi faut pas comprendre ya kufa asa content yo lobi bongo so comprendre asa kufa zela papa Jérémy et comme bongo ebele comme que non tout so ayoki ayoka na raté ba mona ka été sans suite musu ba ba fouter ba rejouer te mais habitika na betare lo moso na bese lo kwana na kota miniature maman Kalunga pesa réponse na ngalobi so moni muta théâtre yeko sala vidéo azo fika ndeko na théâtre c'est que si là a olinga zonga faut comprendre le quoi micro ba dormo linga miniature ba biso mona miniature kitoko mona bazi ba tio na miniature o mona ngo bien siko bino bobi théâtre bébité ba bazana simande ba olinga ba bébisa po ba nimba za via facilité nos deux sœurs wana est-ce que bango pe to tindi bango te ba revanda pété ke ba pekisa ke botika to sa ba pekisa déjà bapekisaka soki moto aoyoka te olongole pembeni na yo na ngai na démarré na ngai naloba mabe makasi mpo na likolo ya max mais président Hans ayebisi ngai abengi nga ozoka dipine nayebi na mafinga te tika kofinga ye te conscience nayebi ke ete ya ye mais ntango yaya alobi na nga bongo nasala nini nayoki mais pourquoi bango bakoyoka te tosolola ti pourquoi bango bakoyoka te tosolola pembe ntongo moto so moto apekisi eloko fo oyoka te nabi baprésident mosusu te kaka badeseur na biso wana bavanda bazwa pena oyo azwi bato na ye oyo mpe azwi bato na ye basala yango alobi mais sikoyo bato yango bayokaka te mpo nani bato bayokaka te c'est que bango babizaka intérêt personnel na bango po soki yo olobela nga nde oza boye ata ndenge cordon na biso azala na so na mina alobela ye naoloba ndenge mabe soki aboyi na ye apekisi nga naotika so na continue c'est que naotala intérêt na nga so na tie Belleville to na tie sila na miniature nde bato bakokota to na petit faux titre nde bato bakokota batali émission Tania to wana mboko yo mona te manani maniki alikala te valobi Belleville abengi anetika ofinga bato na kombo nango yo mona te comme obi ba démarche boni Belleville asalaka obi ba vidéo boni tolongwisaka bato tozala na mpona koya kofingela Belleville bato te Belleville asalaka 4 films par mois na mboko na asalaka ta na tie bango nyonso te ezela te na Belleville TV 4 films par mois ntange na comédien oyebi asalaka 4 films par mois soso toke na Candy Star 4 films donc 8 films il faut ça na mbongo et puis il faut ça na organiser siko muta bongo faut toloba makamu na ye non muta bongo faut toloba makamu na ye to sala promotion na ye elonge tolanda bato ba ofinga po bokola mobali osala no incapable na yo kozwa mobali malongo présenté par maman na yo osala incapable ya kozwa mobali mwasa malongo présenté par maman no mais oyeka na TV obandi kofinga bato olati pe bilamba couleur mo boye kozikisa moto elongi
donc eza na sens te ozwa ta nini ke olobaki naosala mosala na ngai nazwa mbongo nzambe asunga ngai nabokola bana na ngai mpe apesanga mobala bien mpo nini foye na ngai ezala bien babiloko nyonso tana ekosila nango kala mingi te biso deja toye leti biso na ngambo ya famille libota moto oyo nyonso toleka na te vafingeli belvi motu seka aza famille libota te seka alingi belvi te seka oza na susi ya ndeko no te oyebi esaka mpasi ntango yo ozofinga exemple nga nafingeli belvi motu batali nga babi te tosimbe te tosimba nde belvi donc omoni ke ndeko mpe akoyoka mpasi abi ah nyonso te oyo kobetox moto alukeli nga eloko ozo comprendre nde mo mpe na sere na biso sila lelo soki sere na biso sila fingama ezali mpona babuledoka aza na bango wana donc ozomona c'est un peu ça. Merci beaucoup Jerry Kobetox et Dipine. Merci vraiment de l'avoir esengo ya kozana bino lelo to comprendre to comprendre raté to yebi pe o to yeba raté na kati ya théâtre o to yeba Jerry Kobetox to mona keka ye wana ye avant de zolo baboye na boye. Tena zola kande ba cette fois-ci Ezabien. Bazana passe pena touro. Ko ba linga bazongisa na théâtre. Yango bolo bateke Gérard Simbikis. Yango yo. Pourtant na bimisa film ya Mado. Te tant na bimisa film ya Mado baba na nga mutu mo Londres mutasimbanga. Yango yo. Tant na nyoko amana olobawa. Tant na okoma parce que nga na koma chaque butu na banda okoma minuit. Merci beaucoup Jerry Kobetox, mot de la fin. Il y a une émission à l'élo, il y a vite mot de la fin na yo. Na salutation. Non, mot de la fin na ngezara ki bandeko nyonso bolinga Jerry Kobetox. Yo lem susu ba déceva yo ba film otinda ba komela mutu. A déceva yo. Mais ça confiance na Jerry. Je suis scénariste, na ebo comment na ebo diriger. Ata ko na sara pe ba réalisation mais na otikela musala na mutu musunga na diriger. Au senti pena que ça touche nanga donc et puis nga moko déjà groupe nanga déjà et na sina zongi sur makambo ya ba production ya internet et puis ba télévision so akini awa et ainsi que na ba fête mo to bando ça la bino bientôt et vous allez pena beaucoup plus na ba conseil et merci beaucoup na bandeko nyonso to botala kinga Jerry Kobetox na bino azali ya motuya nazana bomoi ya motuya Jérôme banda théâtre kala ozala mutuka te nazali ya moto ya Jérôme banda théâtre kala okenda poto te nazawa na kufite na banzala na minyoko na bangungi na o vivre donc merci beaucoup na bino tout bolanda biso merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco mamita Dina do bambote na bino bien. Dipine, mot de la fin émission Lelo, quelques salutations. Merci mingi vraiment en tout cas vraiment biso awa to finga ati biso awa ezaka ke to pesa conseil ya malamu ozwi ya mabe obwaki voilà en tout cas napesi vraiment mbote mingi na famille bota mobimba napesi vraiment mbote mingi na ajoka pisike ozali na États-Unis napesi mbote na Adida Kese noko nanga propre napesi mbote vraiment na 7e baga napesi vraiment mbote vraiment na Jogo Song vraiment na Leli vraiment libota mobimba ya bino yango yo. Merci beaucoup. Tano songi songi osengini. Pardon toi c'est kana c'est te na raisonner ne lobi ki na kufite na raison ne ba dessiner ko. Ate osengita ya bwaki mutu. Merci beaucoup très chers abonnés. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Très chers abonnés de Acti Final Télévision, merci beaucoup. Vous continuez à s'abonner, vous liker, vous commenter et vous la biso bien. Là, j'ai dit un grand merci à votre assistance. Merci beaucoup à Cordon Mitch, qui est toujours derrière la caméra. Qui est ma réalisation. Bambote Bélé na Maman Blondine, c'est le bio. Il y a boucle création. Pourquoi pas Bambote Bélé na Junior, c'est le tofla. Akasi arema de mon cœur bambote be place toza bambote be na bino nyonso obo sepela rananga na bolinga na bino ngate tokutani balasi.